leader na mapata asilisa luxe ya avion atia complexe ya avion mopandi compagnie aérienne oyo etika voyage na défaut pour akomisa yango eloko pamba bondimelanga que à travers bavion na ye mokwake Airbus 330 Airbus 320 pe ATR quel que soit rang social na yo CAA apesi opportunité ya voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond prix ya billet engaye neti kaka nyampoul et comme très abordable veut dire moto tout quel que soit rang social na ye ana tina koka mingai na nzoto te pour na voyager homme femme d'affaires commerçant politicien responsable d'entreprise enseignant et ezala yo chayo lelo na modèle CAA boukeli ba prix ya billet ni melanga que complexe ya voyager sili pour atafuni ba prix et commis très abordable CAA atieli bino lisusu 5 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Goma Kinshasa na Airbus 330 na ye 9 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa en raison de 7 fréquences na Airbus 330 P2 fréquences na Airbus 320 et s'ilité 2 jours par semaine vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa et commanda kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepo Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Très heureux pour se présenter devant ma poste télévision la bino pona ko présenter info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino bisikanya ostu bozwa mitika de to fungula yango pona ko testa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba ki jeudi 18 novembre 2021 délégation ya ba notable ya province ya Ituri oyo bayaki ko beta masolo na oyo etali bongo pacification ya Ituri. Nathalie Kaila azalaki présent na compte ya info lingala. Fox pour la pacification, réconciliation, paix développement ya Ituri, conduite par ya Thomas Lubanga, Bazali prête ya ko amener Baxon à terrain pour aider président Félix Antoine Tshisekedi ya kosi sabat oya mabe bazali kotungisa parti oya est la République démocratique du Congo ezali maloba oya bimaki na audience oya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi accordaki na entité ya société civile ya Ituri. Situation sécuritaire ya Ituri ezali bongo catastrophique. Chef de l'état alingi ayeba malamu situation oya ezali na connaissance moko approfondie na ba réalité sur terrain. Coordonnateur ya Task Force Thomas Lubanga a précisé qui pona oye tali regroupement oye ezali composé na ba sensibilité sociale pe ethnique ya Ituri yango ezali réponse ya malamu pona komema kimia pe développement na Ituri na oye tali réponse ya chef de l'état Thomas Lubanga a précisé que président de la République a na disponibilité pe sens ya écoute. Bosimba que chef de l'état ayamba ki bango maboko ya kofungama a précisé que o ezali ko faire avancer le la organisation ya série ya ba activité na côté armée ezali déjà na ba effort moko considérable. Thomas Lubanga azanga kité na occasion oyo ya ko sala appel na ba terreur ya ko kata makambo oyo o ezali ko bebis a histoire ya Ituri. Et comme mabongo ndeti makila violence pe intolérance ezali na yango malamu te. Bosimba ke na audience oyo ezali bongo le lendemain ya rencontre ya Félix Antoine Tshisekedi na ba députés nationaux il y a 2 provinces sous état de siège. Bosimba ke prorogation état de siège esalema ki bongo pour la 12e fois. Na Assemblée nationale, ba député ba juge qui recevable projet ya loi de finances exercice 2022 na plénière ya jeudi 18 novembre 2021 après ba réponse ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Nathalie Kaila Domi Bende Longwanza ba pesi bino ba détail élément o. Ba préoccupation oyo ba député ba souleva qui est pas le premier ministre na présentation ya projet ya loi de finances exercice 2022 et Pesamaki. Après délai à 48 heures, Oyo ba sollicita qui pour présenter moyens de défense na bango. Ba élus nationaux finalement ba déclaré recevable projet à loi à finance exercice 2022. Projet Oyo est tindami na commission Ecofin pour l'approfondissement.
pe toilettage na yango. Na réponse ya premier ministre a regroupé ba préoccupation na ye na 7 thématiques phares. Ba inégalité o ezali visible na ba province pe nécessité ya réduction ya train de vie ya ba institution ezali bongo en faveur ya urgence ya sécurité pe défense na lisusu secteur socio pe vitaux. Bakisa nécessité ya diversification na o etali économie. Malgré performance, il y a 8 milliards en 2021 et 10 milliards en 2022. Premier ministre Azali conscient que le budget national Oyo est très faible. Na kota la dépense Oyo Ezali na interne Oyo mboka na biso esengeli esala. Pour les 3 prochaines années, il faut qu'on mobilise les recettes et matati na 36 milliards de dollars, soit moyenne annuelle, il y a 12 milliards de dollars. Na o etali ba compte ya ba province, ya ba entité territoriale décentralisée. Premier ministre a rassuré ba honorable député, ba budget soumis au examen ezali estimé na 10 milliards pour na compte ya pouvoir central. Bakobakisa 2 milliards pour na compte ya ba province entité territoriale décentralisée ou écotia également en œuvre programme du gouvernement conformément à l'article 12 de la loi au Étali finances publiques. L'hypothèse est élu à peuple. Le Premier ministre a se limité à rappeler à député que l'état de siège est la première décision politique au major et Zoma qui pour la commémoration à l'Est de la République démocratique du Congo malgré les difficultés ébélées au Ezali commémoration sama na violence et na gouvernement pour la koluka kimia. Na o etali enseignement particulièrement problème au etali mesure ya gratuité. Le Premier ministre a réaffirmé que Ezali bon instaurer na cycle primaire conformément à la disposition de l'article 43 de la Constitution. Malgré les multiples défis, construction de la nouvelle infrastructure, amélioration de la qualité de l'enseignement, meilleure prise en charge de l'enseignement, Bossimba qui va mesure Oyo, et celle que 4 millions d'enfants bakota bongo kelasi oyo bazalaki kotanga te. Liboso ya baelu ya peuple, Premier ministre a réaffirmé ba promesse mosusu oyo epesamaka na gouvernement na discours na bango ya investiture, notamment respect na délai ya organisation ya élection, baccorder déjà crédit. Il y a 500 millions de francs congolais pour na komema opération électorale, pe sous crédit mosusu ya 200 millions de francs congolais pour le démarrage à processus de renseignement général au état de population. Yango eko permettre na mboka basa la statistique peut pas doter ba congolais na ba carte d'identité. Na sima ya plaignant quelques députés bapesa ki makanisi na bango par rapport à la recevabilité ya projet ya loi de finances exercice 2022 bo sa bango na micro ya Domi Bendele Ngwanda. Nazali na mawa parce que on a voté abstention. Je n'ai pas voulu voter pour. Je ne peux pas non plus voter contre parce qu'on ne doit pas arrêter. Pour arrêter le fonctionnement à l'État. Mais on a mis s'abstenir pour la simple raison que Ngana Zali Moponami, il y a la province de la Tchoko. La province de la Tchoko a comme chef-lieu ville de Kisangani. Kisangani, c'est ça, sans ébélé, et Zata na Koura ya Pambate. Premier ministre a Yémili Kambouana. Toyebi Saki, comme coquille, ça va député. Les loyaux, tant que na budget, total na Katikuna, tout le monde y a l'opéra Malongate. Comment on a voté pour budget en Dengewana? Budget oyo touti pour voter en 2022. Bon, et donc la CPI est là que le Premier ministre a tali makamotu na niveau ya base. Et que à l'objet pour les toques likolo a tracé la ligne qui dans chaque territoire. On voit que le territoire est pour la base. Pour que ce soit député et donc le même sont dans territoire. Pour que dans chaque territoire à cause de ma cambo et complément que la population va dire que le réellement gouvernement est là. Yango on a tokolande lango à partir à moi aux akoya donc ça la soki réellement ma cambo ko salema c'est ça ya souci na biso qui est salema. Pedi na yo na ndenge premier ministre yaki pesa ma réponse par rapport à ma question ya zwaki jour yaki ko sala exposé naé et c'est sur base ya ba réponse naé que majorité ya ba député bazaki convaincu pour ba déclarer irrecevable projet de loi yaki nango projet de loi ya finance exercice 2022
nakanisi soki totie mwa sérieux na gens tozosala na Congo tokoki kokende même au-delà ya 10 milliards pe moko amemi yango. Je crois que makambo mingi s'il faut ezwa baréponse ezwa basolution, il faudra que production, il faudra que totia mwa sérieux na ndenge tozosala mosala, surtout na bandeko na biso bao bazosala na barégie financière. Il faudra que baaméliorer barecette, soki baaméliorer barecette tokoki koespere kozala na budget ya au-delà de 20 milliards. Après ma réponse, il y a Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour recevabilité, il y a projet, il y a loi de finances, députés nationaux, il y a Bayoka qui plutôt audition par rapport, il y a mission Oyo et Salema qui connaît le territoire, il y a Mwenga na province, il y a Sud Kivu, encore une fois de plus, Nathalie Kaila, Domi Bendelongwanza. Eh oui, après recevabilité et exercice et finance 2022, baélu à peuple bako baki na audition et rapport et mission Oyo et Salema qui na territoire ya Mwenga na province ya Sud Kivu na rapport Oyo ba député bakita ki na terrain pona koyeba mingi na oyo etali exploitation illégale ya mine na kati ya rapport oyo baélu ya peuple ba relevé que l'état congolais basali kobungisa mbongo ebele na oyo etali exploitation illégale ya mine pona niveau artisanal ezali ko contenir ba faiblesse ebele na sima ya koyoka bango bakitaki bongo na terrain bayoka ki société civile population ba autorité locale kuna na Mwenga awa na Kinshasa ministre ya mine ya emploi pe bantité mususu bayoka maki bamoni ete mbongo ebele ezali koleka na pamba. Lelo toza komona bandeko na ngai kuna bazokokanga bango kolo nyonso tozokozwa badefendre bazokobenga biso bakangeni eza bamisusu baza torture bazokobenga na bango na mabele oyo bakoko na biso batikelaka bango mpe yango wana destruction mpe ya environnement ezali mai oyo nalobeli yango te mpo na résumé déclaration na ngai mai ebebi pollution bambisi ezokufa moye bato bamela esi mai ekona ezali te epuis bachinois wana bayoka ta somo te bakeiti kokundola moto oyo chef coutumier oyo asi akufa bakunda ye des années mpo bamonaki ete or ezali na kati ya tombo na ye wana nyonso biso bana wa bisimo tosiliki mpe oyo azali kosala interface na makambo wana ezali gouverneur donc complicité ya liboso ye nde aza interface ya liboso biso bana wa mozimu tolobi gouverneur akende Compagnie africaine d'aviation CAA Atseba prix à Kitoko na Airbus A320 A330 pour na motonyon so azana posa ya ko voyager na ba condition ya Kitoko Michael Bustoto. CAA leader ya Congo profond, leader na Mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus A330, Airbus A320 pe à terre quel que soit rang social na yo CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, lelo na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga ke complexe ya ko voyager, sili,
pour atafuni ba prix et commis très abordable. CAA atieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine na destination ya Kinshasa Goma Kinshasa na Airbus en 330 na ye 9 fréquences mokoka par semaine na destination ya Kinshasa Lubumbashi Kinshasa en raison ya 7 fréquences na Airbus en 330 P2 fréquences na Airbus en 320 et silité 2 jours par semaine ba vol ya Kinshasa Lubumbashi Kinshasa et kobanda kozala avant midi pe après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini. Au commissaire dit qu'on voyageait dans Congo profond. Na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili. Luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond. Mon côté na terrain. CAA, Mfumu ya Mapata. Naso mususu bosimba ke élection 2023 eza ko benda mwa mbutu po ECC na Senko bango balboyi na bango ko collaborer na équipe ya Denis Kadima Micho olenga kunga apesi bino ba détaillement o. Après mission na bango na Europe pe na Amérique ba deux confessions religieuses oyo Église catholique pe protestante bango baboyi ko collaborer na nouveau bureau ya commission électorale nationale indépendante seni na Mukusi bango bazali ko talisa que ba contact oyo bauter kozwa na Europe pe na Amérique mingi penza na ba partenaire ebele net Union européenne ba organisation religieuse ba autorité belge pe na ba responsable ya département américain chargé à affaires africaines ezali ko talisa que en tout cas mbela na bango e yokani na oetali mise en place ya nouveau bureau ya seni malgré ba contestation ba religieux catholique pe protestant batalisi ke seni oyo ya Denis Kadima ezali na formant ya majorité ya union sacrée oyo ezali bongo majorité parlementaire alors que bango bazali kosenga seni oyo ezali na format ya constitution na oyo etani mingi penza consensus fali esalema ndenge elobamaki na mibeko pona bango Kadima azali problème oyo azali kobakisama na ba problème oyo toza nango ebele na yango crédibilité pe légitimité bakopesa yango ata mokolo moko te na processus électoral oyo Kadima elongo na baninga na ye bazali kokumbela nyonso eza kotalisa fermeté ya deux confessions religieuses oyo mpona koboya réalité oyo eza en face dossier à suivre. Rédaction ya Info Lingala emekile loko lobela bino ndenge République démocratique du Congo aza na retard ya 61 ans ya développement mingi na secteur ya banzela Micho olinga kunga. RDC mboka na biso ezui retard ya plus de 60 ans na oetali développement surtout dans le secteur ya infrastructure totikali mingi penza na oyo totali banzela mboka na biso avant indépendance ezalaki compté lokola le pays le plus émergent en Afrique noire ezalaki plus que Maroc plus que Tunisie plus qu'Afrique du Sud na oyo etali continent africain pe tozalaka na même niveau de vie que Canada que Corée du Sud. Kasi lelo na oyo etali infrastructure banzela mingi penza est-ce que tu peux comparer RDC na Canada to RDC na Corée du Sud? Impossible. Tomi tuni pona nini tozwi retard na oyo etali bongo développement et infrastructure mingi penza na arrière pays to na Congo profond na ba province na biso lelo banzela en tout cas ekomi inexistante to ebunga ebeba nyonso ekoma lokola ba obi ekwela bango mabulu même char de combat ezali incapable ya kotambola na banzela na biso ebele na ba province ya République démocratique du Congo nzokande développement ya mboka ebandaka bongo na secteur ya infrastructure mingi penza na oyo etali banzela pe développement ya mboka ebandaka na base na ba village territoire ba province pour que exode rural ezala te kasi na mboka na biso ba province ebele ezali inexistante sur le plan ya infrastructure moyen kutu ya kotambola ezali te moyen pe biloko ya kolia esekile ezali te donc ba province ebele ezali condamné na sous-développement à cause ya kozanga banzela. Plus de
80 millions ya mabele ya kolone la kasiti lelo République démocratique du Congo ezali kolia biloko oyo eutaka na mboka ya bapaya info lingala emeki mwa moke ko réfléchir pona likambo oyo encore une fois de plus Micho Olinga Kunga. RDC ezali na 80 à 120 millions ya ba hectare ya mabele oyo ezali na possibilité ya kolona makitoko na français tobengi yango ba terre arable. Mabele ya RDC ezali na capacité ya kolesa plus de 2 milliards ya bato na mokili. Kasi lelo RDC mboka na biso ezali impossible ya kosalela mabele na ye. Tomituni, est-ce que le gouvernement na biso na nzela ya ministère ya agriculture, pêche et élevage bazali vraiment na politique ya malamu na o etali vraiment kolia ya ba congolais depuis 1960 ti lelo mboka na biso ezali incapable ya koexploiter bongo plus de 80 millions ya terre arable o toza nango. Lelo RDC ezali kolia biloko wuti epa bapaya na hauteur ya 80%. Nzokande biso moko tozali capable ya kolesa Afrique pe une grande partie ya Asie to ya Europe. Kasi 61 ans après indépendance, RDC ti lelo ezali komemema na politique ya mbutu mbutu na oyo etali kolia. Nzokande kolia ezali base ya vie oyo tobenga yango ba besoin primaire eleki nyonso. Nzokande kolia esengelaki ezala priorité de priorité ya ba gouvernement nyonso po yango ne ezali besoin ya base na population nyonso. Kasi lelo 10% seulement ya terre arable ezali exploité na bilanga na mboka na biso. Na 10% ya terre arable 70% ya 10% wana ezali kolona ma mingi penza na ba province na ba territoire ba village pour nous permettre que na ba mama ba papa bandeko na biso bazwa moyen ya kolia kaka 30% ya 10% ya terre arable yango nde ezali kosunga pona koteka biloko o tozali komona na wenze eza pasi pe eza soni komona République démocratique du Congo na ebele ya mabele bankita ya mabele o toza nango kasi na bawenze na biso okomona plus de 80% ya biloko ewuti na mboka ya libanda bamboka ya Afrique pe ya Europe na Asie. En tout cas, situation oyo ezali ko continuer ko sala pasi yango to interpeller bongo gouvernement pona koyeba ko changer pe ko ba disposition pona ko pesa na ba congolais ba moyen ya kolia na lolenge o balingi pona ko sukisa bongo nzala pe ko permettre na RDC ateka bilona na ye na mboka bapaya pona ko kotsa bongo ba devise. Problématique ya ba érosion bisika ebele na République démocratique du Congo ezotia population na insécurité bolanda réflexion oyo basaleli bino. Phénomène érosion ezali kokoba se kokoba bisika ebele République démocratique du Congo eza na ba tête ya ba érosion ya ndenge na ndenge na ba différentes provinces même soki otamboli okoki kobanga komona ke mokolo mosusu population akoki kobunga bandaku ezali kobukana banzela ezali kokatana pona likambo etali érosion ndakisa oyo bozali komona ezali gouffre moko munene entre ville ya Kikwit na Chikapa bino moko botala ndenge ezali kosala ezali kaka na ba province te même na ville ya Kinshasa ba différentes communes ezali kobundisama na ba tête ya ba érosion na ndenge ya kosakana te to banziki awa na ville ya Kinshasa ba autorité ba kosala makasi lokola toza na saison sèche esengeli bayeba na kotala likambo etali érosion pamba te tango mvula ekozonga ekozala yindule na yindule ko déposer ba germe de fleurs partout nzokande politique ya ko combattre ba érosion esengeli esalemaka na période o ya saison sèche. Président ya ONG Congo de l'espoir mwana mboka maotwene akitaki na école ya la pola kosunga bango na batole CTP biloko ya ndenge na ndenge après mbula oyo ebetaki mikolo eleki Nathalie Kaila Stephanie Skandi.
Balobaka, après la pluie vient le beau temps. Kasina mokwe mususu ya planète, particulièrement à la République démocratique du Congo. Après la pluie, ezalaka nde milelo na minelo. Botala, ndeti awa, toza na commune ya Selembao. Na avenue lui la numéro 37, na quartier Inga. Awa ezali école ya kala, epeya la. Mvula oe betaki mikoleleki et memaki ba toiture ya quelques salles de classe. Kaka ndenge bozali komona bazalaki pe na problème mosusu ya mauvaise construction batonga ba bâtiment oyo sans que ba placer ba colonne na ba barre de fer. Tango sango oyo ekomelaki na matoi ya président Mao Twene, président ya ONG Congo de l'Espoir, pe ancien élève ya école oyo epeya la mbala moko a mobilisaki échantillon ya bureau ya Congo Espoir azalaki reçu epai ya province ya secteur ya Funa. Monsieur le préfet pe ba membre mususu ya bureau botala bayaki na ba barre de fer, quelques sacs ya ciment, basete pe biloko mususu asalaki pe visite na quelques salles de classe pour encourager ba élèves. Ayembeli bango banzembo ya kala na époque na bango, ambiance ezalaki totale. Ndenge kaka président Mao alobaki na micro ya Info Lingala. C'est la tourisme. ONG Congo de l'Espoir est représenté par Nangai, président Nango Mao Twene. Tuy a lelo on a reconstruire bas local oyo esili kobeba. Tozobanga nini? Tozobanga mobeko ya UNICEF. 45 jours bana batangité année à la radicalité, année blanche. Tout le connaître presque un mois mobile. Batanga kipi. Ceux qui te baki sina oyo, il y a un incident salamaki. Au risque bana wana attaque de mobile que kangi bangote mais logiquement déjà bakote na année blanche. Détoyé, na moi mon qui tozan nango ONG Congo de l'Espoir, to reconstruire. Ba bâtiment oyo esili kobeba ko bana na biso baleki na biso ba continuer kotanga lokola biso totangaki toti koyebisa bango ba sous-estimer te kubonga na vie ezali décision oyo mutu azwi. La région Bosimba qui est centre missionnaire d'adoration Semana Mokuse Oekamba Makepa ya révérend pasteur Micho Olenga Kunga Bazak organisé 5e édition ya convention de vrais adorateurs du Christ Kovac na Mokuse en même temps Bazako s'est préparé pour la 5e anniversaire ya Etonga Nabango encore une fois de plus Michael Bristo. Tango ngonga ekokaka olinga tie lotomo po esi ekoki makambo esalema Kinshasa tango ya makambo ekoki avec 5e anniversaire ya église centre missionnaire d'adoration Semana Mokuse we kumbamaka avec impact et idéologie et pas à l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu, le pasteur Michon Lenga Kunga Bazak organisé convention des vrais adorateurs de Christ Kovac na Mokuse 5e édition Yambalo yote meza quand c'est l'heure et wa Kovac Yambalo yo et zande likambo ya ngonga rendez-vous za komanda dimanche 5 si dimanche 12 décembre 2021 chaque jour de 17h à 19h45 8 journées mon koka de démonstration ya nguya ya nzambe ya epakwa kolo ye moko kozala rendez-vous na ngwende na ya bokonzi moto ekopela kosakana te bikambo ekosalema ebongo basali ya nzambe bilombe oyo bakokumbela bilulu oyo 5e édition ya Kovac pasteur Faustin Ikaka pasteur Raphaël Vubu pasteur Ezekiel Beponga ya Sema pasteur Dona Ebondo ya Mwanda Docteur Stéphanas Kande, payé moko otia milulu, l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu et qui fait trembler les démons. Révérend Micho Lenga Kunga, kozanga na yokutu rendez-vous ote yaya, otuninga kozala wapi temple du centre missionnaire d'adoration Sema, oyo somi na avenue Kimbangu numéro 2,
quartier c'est bon na commune ya Mongafula, référence croisement et baveni Damsope Kimbangu. Et bon mon côté Ndoule, engaye groupe Maranatha, ba connaître la bokonzi ankolo et longona ba groupe Misusu. Ah oui, lelo eza lelo, wana eza kadonza ba pesio au travers 5e édition à Kovac. Quand c'est l'heure. Ngonga ekoki kozanga te. Merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda oyo akumbelaki édition en même temps à supervisaki yango na sima caméra tozalaki bongo na domi bendelo ngwanza montage simama kepa na emoko ingénieur Christian Kiangebeni bandeko botika malamu ngala bino tokutani mikolo mizali koya. Au revoir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, c'est à pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable, billet nyonso eza ko kita, o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, lelo na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA atieli bino li sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 1330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison y a 7 fréquences na Airbus 1330, P2 fréquences na Airbus 1320. Et s'ilité 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et komanda kozala avant midi pe après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata.